Bonjour la famille, Belinda Benz TV. Bonjour na bande nyonso obozi occasion ya kolandanga losako na bino. J'espère que vous allez bien, ngape naza bien. Tokutani lisusu pona ba analyse na biso otomesani ko sala mikolo nyonso de temps en temps pona kozwa un plus, kozwa mayele côté yama par rapport ya ba artiste na biso ndenge ka tozoloba batuso bazo sala musala malamu. Vraiment, faut qu'on ndima, faut qu'on honore bango. Bartiste na biso bazo sala musala kitoko. Biso peto ye na sima na bango pona ko beta toujours c'était ndenge tolobaki po toteyama biso nyonso. Eza lokola Bible, hein? Bible ezaka na maloba moko, makomi moko anaka ke komama, mais pasteur na pasteur azana ndenge na ye oyo ateyaka. Mama Mosamali ya Petronette Benz azana ndenge na ye ateyaka. Papa Gédéon Bayinge azana ndenge na ye edifiaka bato. Ezaka ndenge moko na masolo oto betaka ezo salema bato bazo sala ba masolo ya réalité bazo beta masolo pareil bartiste na biso bazo beta ba masolo pareil biso petoye ko continuer toujours toteyama ngai na bino bandeko nanga. Yango ana tokuta nsusu na moko na lelo tosola masolo na biso. Mama Eugénie Mwata losako na yo. Ida wena yeto. Na Karine wena yeto. Ya mama Nono. Na Allemagne. Na pesi bino losako na bino. Bo vanda to yo kama solo. Ba réalité. Amina Pemba. Tokuta ili susu. To solo la. Analyse na biso tokosala na histoire ezali racine du mal. Racine du mal. Pourquoi? Tolanda. Ezalaki na famille moko. Papa, mama, na bana bango mibale. Bazalaki pe na bandeko na bango na libota kaka ndenge mabota nyonso ezalaka. Eza histoire ya ndeko na biso oyo totali yango na chaîne ya Leke TV. Oyo bakozwa occasion ya kolanda bozonga lisusu bolanda ezaka pona ko encourager bandeko na biso ba artiste na biso oyo akosepela na analyse oyo alingi alandela bo hésiter te bazo sala musala kitoko. Famille wana papa mama bazalaki na bana ba mibale. Papa wana azalaki na bandeko na ye ya basi na ya mibali azalaki pe na papa na ye azalaki na envie na mboka. Mama pe azalaki na leki na ye ya mwasi. Na film yango ba histoire eza mibale, mais biso tokobeta sete mingi na histoire ya famille oyo tozolobela na poko ya lelo. Lorette Benz ya koyoka, ya nanu makika. Papa wana avandaki na mwasi na ye na bana bango mibale, e kosala ke papa azwi maladi, akomi kobela maladi. Ndenge kaka maladi ezwaka batu nyonso. Papa abeli vraiment maladi ba meki na ba hôpitaux ba kei par-ci par-là basali ba analyse makambo nyonso en tout cas pas ezalaki kaka papa wana bandeko ko souffrir makasi. Bandeko wa papa balobi ke maladi wana po papa wana abika il faut akende na mboka. Akende na mboka epai ya moboti na ye papa na ye azali kuna nde bakosalisa ye maladi wana. Batali ba pour na ba contre. Moi si pas lobi lokwa na lingi mobile nanga naza na besoin mobile nanga bika, pourquoi pas? Il faut tokende kaka na mboka basalisa mobile nanga. Akendaki ye mokote azwaki bana na ye mibale amemi bango bakendo salisa mobile na ye na mboka. Tango bakomi na mboka basalisi mobile ti maladi ezalaki toujours makasi mobala ye kokufa. Mobala kufi ndenge kaka na bakuti mezalaka famille na famille eza na ndenge na bango basala makambo na bango. Alors famille ya papa wana oyo akufaki balobaki ke lokola ndeko na bango akufi ndenge ezalaka faut kosukola mwasi.
mwasi abengaki leki na ye alobi ke non tala ngai awa bakonzi mobali basengi ke basukola ngai kosukola ngo ezali kaka kosukola te mais makambo mosusu elingaki esalema nsima kosukola deja ezalaki mwana mwasi te ke mutu fala sukola ye fale bokilo na ye na semeki na ye leki ya mobali na ye basukola ye bakutime tolanda lisolo bazolo babongo mwana kutu moko ya mobali azalaki asakolaki alobi mama vraiment makambo nga na sepe na ngote ndenge nini bakende basukola yo koko asukola yo na papa leki asukola yo koko na papa leki balobi ezalaka bongo na coutume mama na yo ifa yoka bakosukola ye mais eza na makambo mosusu ekoleka na nsima ya kosukola eza na bacondition mosusu bapesaka mwasi oyo akufeli mobali asala yango mama wana asolaki na leki na ya mwasi oyo atikaki na Kinshasa leki na ya mwasi ayebisi alobi yaya makambo wana esila bato nyonso bakoma kosambela vraiment makambo oke basukolaka o lisusu bapesaka bacondition makambo ebele ezalaka su te tokoma na biso kosambela tosi tondima Yesu Kristo lokola nkolo mpe mobikisi na biso soki makambo ekomeli biso tokoma kokima kaka na bapasteur basali ya Nzambe obengi basala Nzambe babondeli mpo na yo batelemisi yo balongoli soki bozalaki na balliance balongoli balliance oyo tikala na kimia oyo mpe akeyakene na kimia kati na Yesu yaya lobi awa na mboka bapesinga ba condition il faut kaka na kende na basukolanga et puis bazana ba cérémonie mususu ba kosala ya sima yaya na mboka ndimaki pression elekaki makasi aye kondima basukola ye mais condition mususu ya mibale bapesaki alobi non condition bopesinga ya mibale en tout cas vraiment na lingi yango te ba condition ezalaka ke non bapesi yo mobali mususu ndeko mobali na yo bozala na ye na butu eza na makambo ebele esalemaka ya bakutime biso nyonso tozo yeba bafamille ebele eza na bandenge na bango basala makambo famille wana bayebisaki ye na nsima ya kosukola ye il faut azala na ezalaki na pokwa na butu nango fo azala na ndeko ya mobali na ye mama wana amonaki mama ebakata alobi soki kaka mpo na bongo na osala ngo te azwaki bana na ye mibale alobi akende bazonga na bango na Kinshasa kuna na ndako na bango batikalaki na ndako na bango oyo azalaki na mobali na ye bandeko ya mobali na ye mibale bayaki ya na bango akufaki baki kovanda na ndako ya na bango atikaki bakutanaki na leki ya mwasi ya na bango bazozela yaya mwasi ya mowei na bana ba cérémonie bakenda kosala kokunda ndeko la bango bazonga ebongo balobela makambo ya famille meko ya bandeko wana bayaki koya malamu te yango likambo to kobeta sete lelo analyse na biso ya lelo vraiment eza pona makambo ya ba héritage beaucoup plus makambo ya héritage toza na bana na biso toza na bandeko na biso lelo tozo bunda po lobi bana na biso bazala malamu kasi lobi yango oyo lelo tozo bunda nango ekozala kaka pona bana na biso na ba droit ya famille ou bien ekozala ya mabota na biso e bana bajembela na sima ya mabota na biso yango wana motuna eloko to betela sete likambo to betela sete mukona lelo bande komi baleo bayaki bango bayaki kolela ya na bango te bayaki nde kozwa biloko oyo ya na bango atikaki bayebi ke ya na bango azalaki na mwa bozwi azalaki na mapango azalaki na bozwi ebele balelaki ndenge nde kwa koyiko lela ya te leki te mama te papa te koya na bango ezalaki vraiment ya intérêt ke ndeko na bango azali susu na bomoi te atiki biloko wana eza ya bango kolela ezalaki kaka keno bayeba testament ndeko na bango oyo azali susu na bomoi te maloba nini natikaki makomi nini natikaki na testament na ye
mama wana pe kuna oyo ebakata wazaki na mboka lokola ba condition o ba pesa ki ye ya liboso andimaki quand même basukola ye kasi ya mibale andimaki yango te ba condition o ba pesa ki ye alobi azwi bana na ye bakomi koluka kozonga komi bango kozonga papa Bokilo atikalaki na semeki basepelaki te po mama wana mama ebakata aboyaki kodima ba condition o ya mibale balobaki na ya sala alors babwakelaki mauvais sort balobaki ke ndenge aboyi kondima ba condition wana akokoma place o azali kokende te akobandaka kobaluka akomonaka destination na ye te maloba bakutime balien mokilo ekomi na makambo ebele vraiment bandeko na nga tolandaka lisolo tozwaka mayele biso nyonso toyeba ndenge nini tokoki kotambola na monoko mboka na biso balobaka tozwa biso nyonso po bolingo ezala malamu soki bapesi losako eza na bato bazongisaka lo konto boboto bokomo tozwa biso nyonso na libota po bolingo na biso ezala malamu yango makambo tozomona mais toyebi peke wana eza entre parenthèses na mabota ndenge tobotami bamususu babotami bango moko soki héritage ezali soki baboti baza lisusu te o mutu nyonso biso nso suetaka ke baboti bakola soki batikaki mwa eloko mwa héritage baza lisusu te soki mwana aza ye moko akopartage par ya mwana ezali par ya famille ezali ya mwasi pe ezali ou bien ya mobali ezali kaka ndenge ezalaka soki aza na bana ebele papa abotaki bana ebele mama abotaki bana ebele ba héritage wana bakabolaka ngo na bana nyonso bakabolaka pe na famille ezalaka vraiment bien organisé na ba famille o eza bien organisé o eza pe na bolingo bakoyeba ke non ndeko na biso ya na biso papa na biso mama na biso ndeko aza lisusu te babiloko o ya tiki tokabola yango na ndenge leta azosenga na ndenge ya malamu mais toyeba ke ba héritier bazali bakolo nango bazali wana pona bandeko bana soki bazali vraiment bango nde mutu bazalaka prioritaire famille ezali oui ndeko oyo azalaki ndeko na bango azali lisusu te baza pe na droit ya ko bénéficier moi quelque chose oyo eza ya ndeko na bango mais bana nde bazalaka prioritaire mais bandeko ya basi mibale oyo bayaki bango baitalaki makambo ya bana etalaki bango te balukaki bayeba nanu testament ya ndeko mobali soki atiki eloko nini po bazwa part na bango bazalaki a contact na avocat azalaki na testament ezalaki kaka ndenge ezalaki no bana baza na droit na bango na sima ya bana mwasi azali famille pe eza na droit na bango bana peut-être 50% famille 25% et puis mwasi pe 25%. Bandeko wana babandai toujours kotalela bandeko ya basi mibale babandai toujours kotalela bazwa héritage oyo ndeko na bango mobala tikaki mwasi pe na bana oyo babandaki koya lokola balakelaki bango mabe ndenge mama aboyaki kondima ba condition oyo bapesaki ye papa wana na lobaki tout à l'heure que non alakelaki bango lokola bazozonga na Kinshasa bakoma Kinshasa te bakobanda ko tourner kaka kobunga bakotikala kaka kokocha makolo na bango lisusu na ndako na bango te po ba bénéficier na héritage ya papa na bango na mobali wana vevo atikalaki o mobali na atikalaki bako bénéficier kana ngote mama na bana mibale bazwi nzela bayebaki te bazokende bango bazana nzela bazokende po bazonga na Kinshasa bandeko bazana Kinshasa bazozela bazomona mama na bana bazoya te bakomi motema moto babengi papa na bango kuna na mboka basololi na bana mibale bayebisi bango keno
Maman wana na bana na ye bakozonga kate. Pourquoi? Pour baboya ki kondima ba condition oyo ba pesaki. Maman wana boya ki condition wana akokoma kate. Papa bokilo azaki na misala mabe. Bande kwa basi mibale bazalaki na makamu mabe. Intérêt na bango ezalaki kaka bazwa bomengo bakende. Mais bazalaki na pasi ya mwasi te ya bana te. Oyo bazalaki vraiment na droit ya oyo papa na bango anyoka maki oyo mobali anyoka maki. Lelo azalaki susu na bomo ite atiki pona bana na ye pona mwasi na ye bien sûr libota peza na droit mais basi mibale oyo bazalaki wana bandeko basi mibale bazalaki wana babandaki ko calculer yango te baleli ya na bango te bazalaki na souci ya bana te bazalaki kaka na souci ya bosui bazwa testament baloba bapesa bango ba droit na bango ndeko mwasi ndeko mobali tobotami na mabota ebele bato nyonso baza na bozwi ndenge moko te eza na bato mosusu baza na bozwi koleka na famille mosusu pe baza na bozwi ya ndambo ya koleka mais mutu na mutu assume mutu na mutu toyeba ko assume toza na mokili oza na yaya oza na leki yaya wana aza na mwasi na bana aza na mobali na bana yo po oza soki na mwasi na bana soki pe na mobali na bana mutu na mutu azo vivre vie na ye ana mokili ozwi okomisi nzambe ozwi pete okomisi nzambe mais to asumaka to yebake ndenge nga naza awa na bozwi na nga oyo naza nango soki nazwi ya ebele ekozala pona bana na nga soki pe ya na nga azwi ya ebele eza pona bana na ye eza na bandeko pe mosusu nzamba pamboli koleka pesi bango pe baza na bolingo azwi mwa ebele aza na bamapangu aza na babien na ye alobi ke non libota na ngai baza pe dans le besoin mama na nga aza na bomoi papa na nga aza na bomoi bandeko na nga baza na moni situation eza ya malamu te bamosusu bazalaka mingi ezalaka na makambo mapangu azwi asombi mwa lopango moko po na famille na ye po na bandeko na ye asombi pe mosusu po na mwasi na ye na bana na ye un jour soki ndeko wana zate famille eza ya malamu bakozwa oyo ezalaki ya bango o bagarde yango soki pe bakokabola bango mutu bakoyeba oyo pe ezalaki ya mwasi na bana bakopesa mwasi na bana bafamille oyo eza na bolingo normalement ezalaka bongo kasi bafamille oyo eza na pasi oyo baza na mitema mabe ndeti bandeko na biso basi mibale oyo tozobeta lisolo bokoli na ndeko na bino ndeko yaya aza na bozwi ata bozwi akoleka te asombaki esika na ye azalaki na mosala abongisi po un jour lobi bana na ye bazala na mwa esika yo ndeko na ngai soki po ozwaki te okanisaki peut-être te po na lobi na yo ozwi elikia otie epa ya ndeko na yo ya mwasi ou bien ya mobali ke lelo soki azate oyo nyonso ye azosala wana a continuer na ye kosala asala po lobi soki azate kozala même pas ya bana na ye ekomi ya yo ndeko na nga okomi kotia miso na eloko eza ya yo te ndeko wana asalaki héritier ezalaki nani ezalaki bana na ye ou bien bandeko ya basi puisque ye aza na bana aza na mwasi yo po ozalaki peut-être oza pe na mobali oza pe na bana oya yo mama papa toluka toza na bozwi ndenge moko te soki nzambe permettre ozala na yango ebele Dieu merci soki nzambe permettre ozala pe na yango te tokumisaka na nzambe ba oyo bazokende bazotika soki batiki bana wana ba bénéficier na ba droit na bango ebele tozomona ako souffrir asali ce qui peut modèle nini atongi abongisi mais mokolo ekosala ke nzamba bengi molimo na ye azali susu te ba oyo bakotikala na sima ekomi lokola pasi pona bango papa oyo anyokwa maki mama oyo anyokwa maki ba parents oyo banyokwa maki pona bana na bango batu mususu baza pembeni bazotala bazozela kaka lelo soki azate babosani ke bana bazali oyo baza na droit ya ko bénéficier na biloko baboti na bango batiki
mingi balukaka même kosala bana mabe bakomisi bana mabe ekomi ke non ezalaki ya ndeko na biso ndeko na bino anyokwamaki mpo asala oyo asalaki ndeko nanga soki nga na yo tonyokwamaki te to assume oyo atiki mpo na bana na ye libota na ye bandeko na ye totika yango bongo soki bapesi yo ozwi soki mpe bapesi te ce n'est pas grave mpo yo moto omonaki nango pasi te makambo esilisaka bolingo yango oleba lela ndeko na bango bandeko oyo mibale Gabriel na Mimi non souci kutu ya ndeko na bango ezate problème na bango ekomi kaka ke non il faut bazwa biloko oyo ndeko na bango atiki soki balobi ke bana baza na droit boye mpo na bango ezopesa donc non fallait même pas bana bazwa ezala kaka bango bakolo ndeko na nga soki oza na comportement oyo luka o changer toza nanu na bon moyen nzambe apesi biso souffle de vie. C'est le moment ya ko réfléchir, c'est le moment ya ko luka. Soko moni ke non ote kata makala, ote kata soki mapa, po lobi bana na bazala malamu. Et que lobi yango ozali susu te moi mapa makala obundana ki oteka, mutu mususu avanda ki na kangine maboko. Asala ki eloko te akomi ko dondo na biloko o ezalaki ya bana bakomi ko souffrir. Bande ko libota bazui babo mengo nyonso bakeye nango ezalaka vraiment malamu te bana mingi ba famille mingi basi mingi surtout na basi ba souffraka na sima ya ba liwa ya mibali ezalaka pasi basi mingi ba bengana bango na bandaku o mesana ki ovandaki na mobali na bana mabe komi liwa ye mobala zali susu te ou bien mwasa zali susu te place oyo ovandaki na mobali na biloko ozalaki babengani yo na bana bokende po bango batikala badeko na nga tosala vraiment attention bana na biso bazala oyo bako hérité babiloko oyo lelo tozobunda nango kosala to boite libota ezalaka toujours na droit na yango mais ezala na lenge ya mabete ya ko ignorer ba oyo baza prioritaire bo ignorer bango ba mususu balukaka baboma ba mususu balukaka ba yini bango basala mabe ekomaka ya koswana ekomaka ya kobunda ba bosani ke mowei ndeko na bango azali susu na bo moite pasi kutu wana ezalaka susu te ekomi kaka tika kinini asomba kinini aloba kinini o wana kuneza wapi oyo kuneza wapi osala kina ote na vie ovanda kina yo baninga bazo sala muninga zo luka po lobi bana ne bazala malamu mwana za malamu yo kangi maboko lingi ko sala te. Mais ce que l'ingé ko sala to l'ingé ko bomba te a semaine de konanga pour ezalaka nango pour obligation te. Ezalaka vraiment obligation te. Ebele ba sepelaka ko somba ko tonga mingi pe ba sepelaka nango te azui alati lobi na ya yebi ke etali nango yete mingi ba vivre nango na bango bongo. Mingi pe bazo vivre nazwa moi 1 euro 2 euro na bomba nazwa moi o na tonga. To sala makambo na ndenge ya malamu. To tielaka biloko ya baninga misote. Ndeko na yo azaka ndeko na yo. Bandeko bazana bolingo mingi basala keno azui mibale moko aptikeli famille famille nanga mama nanga papa nanga bazana bozuite natika o pona libota banoko nanga bo papa nanga bo mama nanga bazana ngote nazwa mwa oyo nakanisa. Oyo pe oyo moko mibale misatu ezala pona mwasi nanga na bana nanga. Mabe ezala te to sala vraiment attention. To zala na bolingo. Ba bolingo ezala ka matériel te. Ndeko bovanda ki na ye o azala ki yaya o azala ki leki. Lelo azali susu te ata temps ya kolela ezate tant ezaka keno ya koyeba atiki nini asali nini bokomi deja koloba la bana mabe ko yina bana ko sala boye eza ya biso eza ya ndeko na biso non toteyama na makambo ya bakotime mama ebakata na bana na ye moye akoma lisusu kishase ezate pourquoi balake liye mabe
akomi ko yenga mboko ezalaki ke no bakendaki basalaki quelques heures balongwe Kinshasa basali quelques heures po bakoma na mboka wana ekomi pona kozonga ezalaki sur quelques heures te basali 3 jours bazobunga kaka na zamba bazobunga na zamba ti famille moko ezwaki bango eke ko héberger bango place pe bakendaki ko héberger bango makambo ye lisusu kobima ya minene nyonso wana kaka pona ba coutume aboyaki ko respecter coutume Yesu Kristo asa kufaki na ekoloso po biso to kangolama to boite ba famille eza na makambo na yango libota na libota eza na makambo na yango. Je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour condamner, mais tozo lobakaka lisolo ko sala analyse ndenge nini eleka ki ndenge nini na mabota ezoleka. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui to lobite ke to bondela, to zala bato mabondeli. Mama ebakata telengani na bana bazo yenga kaka ndenge balakela ki bango mabe lokola nul sans effet zalaki te loko moko prière ezalaki te pona ko bebisa ba misala ekomaki nango ya solo oui makambo balakela ki bango ekokisamaki kuna pe baleki mibale oyo batikalaki bakomi kotungisa avocat mwasi na bana bazoya na bango te babengi na mboka kuna na mboka bapesi bango sango mwasi na bana bakufaki bandeko mibale ya basi olie bayoka mawa bango bakumisaki nzambe pona chance ya dernière mi-temps bazalaki na souci ya ndeko na bango akufaki teke na ya ndeko na bango akufi na mwasi na bana bakufi bango bazalaki sokuna te po banda kotala likambo héritage ya bomengo mingi bakoma ko lukela bandeko mabe bato mabe ayebi ke non ndeko asa tongi ndeko asa sombi 1 2 3 ndeko aza na bomengo soki lelo azate biso bandeko mutu tokosanka tokozwa yango toko profiter na yango mingi bakoma koluka kosala bandeko na bango mabe kaka ndemba mosusu to utaye kobeta lisolo ya ndeko na biso oyo azotinda mbongo na ye na Afrique batongela ye akanisi ke bazotongela ye nzoka nde bazotonga te eyaki komema mabe bandeko ya basi mibale bakomi koluka babengi kuna na mboka bayebisi bango ke non mwasi na bana bakufaki bango basepeli bakomi ko insister pa ya avocat lokola mwasi na bana bazali susu te totikali biso moko donc bozwi wana nyonso bolongola kaka 25% oyo ezalaki ya mwasi lokola leki na ye aza awa bopesa ye biso tozwa 75%. Na 75% wana bakomaki deja kosala ba projet na bango oyo alobi nga na kokende Chine oyo alobi nga na kokende Dubai oyo alobi nga na kosomba voiture oyo alobi nga na kosala bwendeko na ngai na pasi bayebisi bino bana babungi bana bazali susu na bomoi te bokoluka bo vérifier te nyonso wana kaka pona mbongo nyonso wana kaka pona bozwi oyo moneli pasi te donc bolingo esili bolingo yaya eza lisusu te pasi oyo keno na kufeli yaya eza lisusu te komi kutu esengo ekomi likambo esengo ekomi délivrance akei totikali na bomengo asalelaki biso bavandi ekomi koluka bakabola bomengo wana bana mibale bazalaki na complicité na papa na bango kuna na mboka papa na bango ayebisi bana na yeke non makambo nyonso ezoleka eza ngai nde mutu nazosala yango ngai mutu nazosala yango po mwasi wana aboyaki kondima ba condition ya mibale topesaki ye akotikalaka kozonga na Kinshasa te lokola avocat abandaki kotungisa bino na avocat wana toko amvute ye makamu nyonso oyo bino bokoloba na ye akondima yango po apesa bino bomengo boza nango bezwe bino nde mutu bokodondwa papa est-ce que ozalaki vraiment na bolingo mwana yo ya bakoko na yo ya bokilo na yo to bongo na mitema na biso coutume ezali to sala oya malamu po
nyonso eza mabete oya malamu to sala o eza makambo to moni ke vraiment eza ya malamu te to sala te to tika to kima na se ya makolo ya Yesu Kristo. Bandeko basi bakomi kotungisa avocat ti suka na yango ezalaki ke baye kozwa confirmation vraiment ke non bana wana bakozonga lisusu te. Ekomi bakabola mbongo wana ndeko wa mwasi alobi ye akozwa na mbongo wana te po azalaki na susi ya na ye ya mwasi banda kendaki ekomi lisusu akufi ekomi akufaki te makambo ekomi kobima ebele bazalaki lisusu na solution te. Avocat lokola papa wana azalaki na misala mabe asi anvutaki ye amonaki likamususu akosala eza te ye pe akomaki deja envoûté donc akomi kosala kaka ndenge esprit ebandaki kotinda yeke azwa babomengo wana akata makambo esila apesa 75% na bandeko ya basi 25% na bandeko ya mobali 25% na ndeko ya mwasi po suite ezalaki lisusu te ebakata na bana na ye babandaki koya te ebakata na bana na ye place bazalaki famille eyambaki bango kuna na mboka koyamba batu mukola liboso malamu mkoa mibale malamu c'était prévu dans 2 mois bazwa transport bazonga 2 mois ndenge bilaka mabe ezalaki ekokisamaki kaka ndenge tolobi vie de prière ezalaki te 2 mois eleki mwasi ayambaki bango na mobali na ye mobali azaki na bolingo mwasi alembaki ekomi bakomi kozanga ya kolia bakomi kozanga ya komela mwana moko ya liboso alobi ke non nga nakoki kotika boye te mama na nga nyokama na leki na nga nakende kolukaluka nakei ko makambo kokende kolukaluka aki kokutana na baninga baninga na bayebisi biso ndenge toza awa soko lingo za lokola biso eza na ba condition fo sala puisque ndeko mobala akendaki aluka sala boya aluka azozwa karate akomi kotuna baninga bino bosala na ndenge po bo vivre malamu moninga moko azalaki na motema mabe kaka ndenge tolobi baninga eza kaka pasi mawatro mabe na mabe donc mokile komi na ngoka makambo mabe moninga wana ayebisi alobi suko za na bezo za malamu tala famille pasi banda boyaki bokangami mama place bayambaki bino balingi isusu bino te kolie komi pasi lekino ya mwasa za na pasi na mema oye pa papa moko soki na memi oye pa papa wana azana makambo kopesi ko lobana est-ce ko kondima mwana mobala ayebaki talobi makambo nyonso ba lobananga na kondima yango pona zana bezo ke mama na ngana leki na ngana mwasi balongwa na pasi oyo moninga wana ya mabe aki komema mwana na biso mwana ya mama wana epai na papa moko amemi ba pesi ba condition mwana wana mona eke ba condition ba pesa ki akokai kondima ngote abimi abimi camarade kako amema ki ayebisa lobi ndengo so kendaki omoni makambo place ngana lakisaki yo oza lisusu na droit kozonga simate lokolo so kotaki soki ba condition ba pesi yo oboyi ko sala yango okokufa bilakele mabe na bilakele mabe toye babaninga nani tozana na bango toye baka ba place ni na kotia makolo mabala tokoyo ko loba te ke non na iye ba famille nini ona kokota po okoye bate na kati nde makambo ekomaka kobima mingi peut-être bazaka na chance ayebi déjà que famille en eza boy mais l'apparence trompe on ne sait jamais mwana mobali wana bayebisi ye jeune garçon bayebisi ye soki oboyi ba condition wana ekosimba te okokufa kaka na buto lelo ba condition wana fallait azala na mama na ye lokola mwasi na mobali mwana lobi kaka mama nanga nakende lisusu kozala na ye vraiment ndenge bozo senga en tout cas na kokoka yango te ndeko pe mobali motema mabe azalaki na yango na lokuta azalaki na yango ayebisi eke soki osali bongo te na buto lelo soki olali okolamuka lisusu te bandeko na nga eza pasi makambo nakitisa mwa motema losako Aminata Benz Afo Mayengo TV toliaki kitoko nzamba pambola bino na journée ya ba mama en tout cas merci beaucoup nzamba pambola bino tozo continuer mwana mobali alobi makambo na kosuka nango wapi nakende koyebisa mama nanga
aki abeteli mama ne lisolo mama tala ndenge tozo souffrir nga na wuti esika moko tala bayebisi ngai boye ndenge naza awa bakondition bapesaki ngai na boyi balobi na nga soki na boyi na kokufa mama alobi condition yango eza nini alobi mama condition ezake ngai na yo tozala mwasi na mobali mama atali likolo atali na se alobi na kosala ndenge nini mama wana eza question kotuna na osala ndenge nini soki kobondela te soki kobebisa maloba wana te mama azangaki bososoli kozanga Yesu eza pasi bandeko na nga tofungola miso mokilo biso moko tozomona ndenge komi tozala na Yesu ekoevite ba makambo ebele tokimaka kaka epa na Yesu nzambe ye moko ayebi ndenge asalaka makambo na ye soki akopermettre oyo mabe salema omo oyebi ke na bondelaki nzambe akokisi volonté na ye mais soki obondelaki te soki obondeli te tala ba mabe ezolanda mama atali likolo atali na se mais aboyi kotala Yesu abalusi koto ya lobi non mwana nga koyi kokufa te na sala volonté oyo balobi po mwana nga za na bomoi mama bimaki na mwana na ye mama yaki kokoma na zemi ya mwana oyo ye moko aboti mabe na mabe nyonso wana likolo ya bakutime kutime na biso ezala ya Yesu tolanda ya malamu ya mabe totika soki leki suka nango ezakara Yesu kolukaka kokimela epa ya nzambe po soki tokimi epa ya nzambe vraiment toko zala épargner na makambo ebele yango na lobaka ba analyse na biso tozo sala solution nango recours nango soki eza na makambo solution ezaka epa nzambe mokilo botala ndenge ekomi batu na batu bazana ndenge na bango batu na batu bazana ekimelo na bango mena Belinda Benz TV tokopesa ka conseil tokimela kaka epa ya Yesu nde makambo Yesu nde solution mama wana ekomaki mabe na mwana na ye mwana bomengo abanda koluka azwaki yango te mama aye kokoma na zemi mama akomaki na yango akomi kobomba mboka yebike mama aza na zemi mutu oya memaki mwana ya mobali epa ya nganga kaka ye moko a dévoiler secret alobi ke mama wana tindenge bozo mona ebongo aza na mokumba ya mwana na ye sango epanzani mwana oya mwasi ya leki ya suka ake kotuna mama tala na yoki boye makambo nini lisusu tozana pasi tokangama banda papa kufa toye kokangama tozokoka obima na mboka oyo te okomi lisusu makambo ngana yoki osalaki boye mama ye kobetela mwana na ye ya mibale lisolo alobi mwana nga eza pasi na boya ki kozanga mobali na zanga lisusu mwana nanga oya liboso yango na ndimaki kosala makambo wana nakomi na eta o nakomi nango nazo souffrir. Après avoir dévoilé likambo wana mama kokakete azangaki Yesu solution ezalaki kaka amiboma akufa lokola pe balakelaki bango mabe bakokomaka na bango Kinshasa te maloba wana ekokisami po mutu akobebisa yango azalaki te mutu akoanile yango azalaki te et pourtant bazalaki na possibilité ya koanile mwana oya mwasi tango moko akomaki kobondela lobi na yebi na nga pe kobondela te me alobaki makambo moko epai na nzambe makambo mususu tolobaka tozosambela tomona ngo kaka neti eza blague nalobaki na nga kaka nabimisaki nzamba yo kaka nzamba epargnaki mwana wana baby la donde mama après avoir dévoilé makambo wana soni akei amibomi a se suicider mwana ya mobali eraye soi-disant ayaki na diama bomengo balakaki esoko sali makamwana na mama na yo okozwa bomengo aye kotuna mama nanga za wapi nazwi bomengo bayebisi ye oza mwana mabe makambo osalaki na mama na yo tala lelo mama na yo pasi akei komi amibomi mwana tuli mama nanga amibomi aza wapi o mama amibomi kuna aza na sima ami a sependre
mwana kei kuna kokenda kei mwana pe akokaki te ye pe amibomi. Botala makambo kozanga Yesu. Ba lien ya coutume ya famille nyonso kaka pona likambo ya héritage. Nyonso kaka pona makambo ya ba coutume. Fallait kaka mwasi wana andima d'abord kosala makambo wana. Lokola ndima aboya kiko boya yango erozo boya fozala na Yesu. Soki oza na Yesu te ezakara pasi jamais koyiko boya makambo wana so kota ki basukolio ekomi na tango ya ba condition mosusu boye me boya yango kati na Yesu. Bebisa makambo o balobino ya mabe na kombo na Yesu Kristo. Yo sali yango to zape na protection te ozape ne loko moko te tala mabe komaki mama wana na mwana wana bakufaki. Etikali na mwana oya mwasi aye kobima kuna na Kishasa. Ako makuna bandeko ya papa basi bakomaki na suka ya kokata makambo basepeli deja balobi bana wana lokola bazali susu te bazobima te mwasi wana lokola zali susu te papa na bango ayebisaki bango ke mwasi wana kozonga ka lisusu Kishasa te. Juge avocat lobi ngai nazokata makambo bo signer kaka ba papier bazoluka ba signer ba papier pour famille ya mobali abazwa 75% héritage. Famille à moi si elle soit 25%, moi na wana ayeko bima. Héritière abimi. Abimi au lieu bandeko ya papa ba sepela. Bazanga kikimia. Bazanga kikimia bakomi koloba na ye pourquoi kaka okufite na yo pe okufite po biso tozwa bomengo ndeko nanga. Et comme ya boye vraiment. Luka ya yo lelo. Teka mungwa. Sala femme de chambre. Sala ménage. Ceux qui ont besoin, lobby au sepela. Mais ceux qui makoki ezate. Ya kozala na babo mengo. Ceux qui yandenge nini. Ko tia motema na oya ndeko mwasi te ndeko mobali te. Poko mako yina bana na bango. Poko mako yina basi na bango mibali na bango. Non, ce n'est pas bien. Olio sepela mwana oya kendaki ata mama na yaya kufi ya zongi non bango ba sepela kite bazanga kikimia pourquoi azana bomo mwana oyo likolo ya bozwi likolo ya mbongo héritière akomi sikoyo mutu oyo akomi ko empêcher esengo na bango. Avocat katai makamba lobi lokola mkolo papa aye mwana oyo ndaza na ba droit nyonso to zela to bandela lisusu ba démarche ba papier to changer pour mwana oyo azana droit ya kozwa bomengo na ye héritage na ye oyo papa na bango ndenge akomaki na testament. Bandeko basi bazanga kikimia bakomi koluka babenga papa na bango kuna na mboka papa wana lokola mabe efutaka kaka mabe yepe kuna mabe komelaki ye. Bazalaki susu na bon moite. To banga nzambe. Vraiment, to sala makambo oyo, lobi na biso, to zala malamu. Bomengo oyo, bozwi oyo, ndeko mwasi ndeko mobali. Ozo mona pasi lelo. Ya kotonga, ya kosala ni na makanisa ya ozolo bake no. Oyo nazo sala ngo pona bana nga. Oyo nazo sala ngo pona bana nga. Oyo na pesi pona bandeko nanga. Mais oyo eza pona bana nanga. Ba oyo tozo tikala. Toyeba ko respecter maloba ya bawei. Soki ozalaki na yango kumisa nzambe. Soki pe ozalaki na bozwite kumisa nzambe. Mutu na mutu azana ba droit na ye. Ya bana ezala ya bana. Ya libota ezala ya libota. Ya mwasi ezala ya mwasi, ya mobali ezala ya mobali. Totika kotia mitema. Na ba oyo bandeko na biso ya basi tope mibali. Ba mama tope ba papa bazo sala yo vandika kolobike nonga na osale lokote. Soki okosale lokote eza choix na yo assumer. Lobi toyebi lobi na biso te. Soki ndeko mwasi ndeko mobali atiki oyo atikaki pona libota tokumisi nzambe oyo atikaki pona bana topesi bana oyo ezalaki ba droit ya mwasi topesi mwasi oyo ezalaki ya mobali topesi mobali.
Il y a une question à poser. Qui seront nos héritiers, nos enfants ou la famille? Lobi na biso. Na ebike, tozala mabota ya malamu. Oyo toko comprendre que mon wei soki azata tiki bana, to boaka bana wana te. To tika te bana wana bakoma ba shege, bakoma ko souffrir. Po eza pasi. Tozala na bolingo. Amour sincère. Oya zue ebele, kanisa libota na yo, kanisa mama na yo, kanisa papa na yo, kanisa bandeko na yo, soki ozala na bon moi, lobi mabe ezala te. Oyo pe azalaki nango ya muke, soki lelo azate atiki mwasi na bana, libota oyo etikali ko pense na mwasi wana na bana wana. To kende na mabete, makamba ba coutume, to luka kaka Yesu. Soki problème ekomeli yo, soki mabeza, soki famille ya mwasi ubi ya mobali, elobi bosala boye, bozonga boye, to loba kaka ke, to lukelongi ya nzambe, to sala yango na bonzambe. Coutume ezalaka, ezali, mais to yeba nini tokozwa. Lokola makam lokola ba dot, ezapeka ba coutume. Ti lelo esalemaka. Mais ezape na makam mususu oyo batu bafungoli miso, to komi ko comprendre que non, ezali susu na sens te. To sala kaka makam na biso na lolenge oyo Bible lobi, oyo nzamba zo senga na ndenge ya malamu. Voilà, bandeko nanga, analyse ya théâtre na biso, ya film na biso, yango na pesi, tozala na bolingo. Tozala na bolingo, na mabota, bato nyonso bazwaka ndenge moko te. Eza na misusu oyo kozwa eza ebele, eza pe na mususu oyo kozwa eza ya moke, mais tozala surtout na bolingo, et puis ko assumer. Kozela te ke non ndeko na nga zala te lobi, après soki quel âge yo koma kodondwa, ovandi okangi guto zeliti, ndeko mwasi ndeko mobali, oya nyoka maki, po bana na e lobi bazala malamu, mwasi na za malamu, na libota pe bazala malamu, mais yo longoli mwasi longoli bana, olongoli mobali olongoli bana, olobi ke no biloko wana nyonso kome ya yo, non. To banga nzambe. To banga nzambe. Mutu na mutu azana ba droit na e. La racine du mal. Na théâtre na biso titre na ngwezali racine du mal. Mabe ezalaki mabe. Mais moi j'ai compris que moi na mwasi oyo alelaki 1 minute abaki nzambe yokelanga mawa yokela mama na biso mawa bimisa biso na place oyo nzamba yokaki ba prière na ye mais mama wana na yokaki ata place moko na yebite soki asambelaki na motema mwana wana abimi azongi na ndako ya baboti na ye ako bénéficier je crois lokola avocat zalaki na ba bien oyo papa na ye atikaki mais a perdaki mama na ye a perdre yaya na ye pona kozanga Yesu. Ba famille ya papa na ye mitema mabe pona kozanga kaka Yesu po soki bazalaki na Yesu soki bazalaki na kososola nde balinga basala makambo wana te nde mabe lingaki kota te nde bakata mwaso wana lingaka kufa te mwana na ye lingaka kendo koluka bakisa mbongo te balingaki ba vivre na kimia mwasa kufi boluki basala nzambe babondeli pona ye batelemisi ye mobala kufi mwasi akufi boluki basala nzambe botelemisi mobali normalement je crois bongo nde kozala malamu. Merci bandeko nanga, merci vraiment beaucoup mama Eugénie Mwata na pesi ombote sikozali losako na yo. J'espère que tolandi analyse na biso to tambola kaka na kobanga nzambe soki makamwe komeli biso oyo tozo mona solution ezate et pas nzambe solution ezala kaka po toza na place mususu akokima te soki tokimi pa ya Yesu te lobi na biso banani bako bénéficier na ba bien na biso bana ou bien libota to lingi bino mingi to milingani mingi mais to tala pe bana oyo bandeko na biso bazotika bana oyo tozana bango ba droit na bango ba yeba ko bénéficier nango libote ezalaka na droit na yango mais esalama na ndenge ya bolingo nzamba lingi bolingo tozala na bolingo to suki wana
pour na analyse ya lelo. Tokutani mbala na sima pour na analyse mososo dans la cuisine de Mermoz, les astuces bien-être et beaucoup autres choses. À bientôt. Bye bye.